cas na eko témoigner nayebi ke boyebi nga ebandeli ya zemi ya mwana oyo nabotami na dans 2020 le 18 juillet naboti ye na kokoso ezalaki makasi ti nakobota 18 juillet wana pa complication ekotali nga makasi mobali na ngai ye awa aluki papa era ye papa lobi kende nazoya yabi kende nga nazokoma wana yabi nakende ozokoma wana kokoma na molimo to ndengeni abi naleki wana mimi nayebiseke azoya kokomi lundi wana ezalaki vraiment mpona nga nakoma nazonga na salle doit 4e fois baopere nga lisusu babandela opération mena bati mobali era ye awa papa lobi yebiseke nazokoma esika wana bazela ngai er baye baboyi complication ezolanda kaka baboyi bakota docteur ana mosusu alobi bokotisa bango te mosusu alobi te kotisa bango wana basali déjà 4 opération wana azalaki 4 fois nazonga so na salle doc papa koti er bakoti wana abi ozo na mai ya ti ya moto abi ezali abi pesa na mai ya ti na mama Nadine bakoti atali ngai abondeli wana azwi mai ya ti mama Nadine azwi apesi ngai mai ya ti na meli er na meli esili docteur basali baye wana babondeli er babondeli esili alobi na nga biso tokei nayebisa bino en tout cas balongo na biso oyo papa na biso aza nzoto mokie mais en tout cas totosaka ye tosala nene ya kokamwa okenda papa na ngai mpo nazalaki bongo par jour nakochange même 5 fois elamba ezopolangaka se kopola alors il faut ozonga 4 fois na salle d'hôte ngabi ngai nazonga na salle d'hôte jamais lokwa toza banzambe oyo totalelaka en tout cas tata oyo ayaki papa na biso la ngiola era tie makolo na kati hôpital wana ya ngiringiri wana docteur era azokosimba ngai boye asala boye azonga boye bato fina ezate mai ezate babeleli docteur yakotala makambo eza awa docteur aye abi mama lombi nini ngabi papa nayebi te bino olobaki fana zonga na sali dot abi eza so na eloko moko ozonga na sali dope nde toza boye en tout cas nyonso déjà eza ok lodo ozozonga ndaku ozokobima okozonga so na sali dot te yango nde kozongisa kotatela monene ya batata balongo na biso mais bitumba esilaki te mbazi bazolandekaka tokomisoka na juillet wana aye kobukana abukani donc watu comme dana confirma donc moye kuto ya papa peza te pour moi na bukani ndengeni donc bitumba zolanda ngaka na kozwa kime na l'an 2021 bon mona kinga le 31 na témoignage ki suja on comme ça munena balongo na biso azosela ngai ya mikoleka ya on akumisi balongo na ngai obengi mama Moniki à l'équipe pour na témoignage mama Moniki tanga zoleka to beteli zambe wana Ego kumisa ndamba balongo oya saleli ngai. Ngeta na ko loba mingi te. Foma na bina ya apesela nga témoignage. Wana mama secrétaire ya mbanza silu tamatoleka. Mama ozongi awa. Yenge kuzulu. Mama Moniki ayoka kasoni pona ko témoigner. Kasi biso bana balongo toyoka basoni te. En tout cas mama oyo azalaki na bitumba makasi vraiment na libota na ye. Esengaki ke na libota na ye bakufa 4 personnes. Kasi lokola papa na biso la ndungiola alobaka yango kati na elanga na ye akoki kokunda moto te. Mama oyo azwaki pasi ya malade. Donc abundaki pema na pasi ya malade tango molai. Ezayaki certains jours bayaki kobenga biso na mbanza ke mama Moniki moyete mama Moniki alinga kufa donc pe mapete kendaki tokimaki mbangu elonga na basali pe papa na biso la ndungiola na hôpital oyo eza na Kingusi en tout cas tant tokotaki tomonaki mama Moniki azalaki ya kokufa kasi papa lobi lokola ngala loba na mbanza nsilu moto akoki kokufa te mama Moniki azozonga la bomoy en tout cas papa kotaki na kati hôpital abondelaki papa lobi mama Moniki akoki kovanda na hôpital ote esengaki mama Moniki toya na ye na mbanza kasi atalaki famille lolenge bazalaki ebele amonaki soki aye na ye na mbanza na confirma ekozala vraiment malamu te papa alobaki na bango bomema ye na sana en tout cas bazwaki mama Moniki bamemaki ye na sana
toyeki na mbanza papa alobi naza na posa ya liputa ya mama Monique bukoko eza bondoki te eza bonzambe na biso tozwaki liputa ya mama Monique tosalelaki yango service na mbanza ntango olataki elamba na yo ezali eteni ya nzoto na yo tosalaki service ya mama na biso Monique na sana soki okoti grave obimi seke tata zana donc mama Monique abundalaki na sana ba complication ya lolenge na lolenge kasi lokola nzamba pungutulendo oyo tobondelaka butu moi nzambe ya landu ngiola antuka akotaki bitumba na ye mama Monique na sana traitement mama Monique yakozwa kimia ezalaki mokolo moko ba mama bakendaki mpona kotala mama Monique na salaki tambala verbe balingaka yango te mpo eza elembo ya bokasi tokei totala mama Monique baboya kokotisa biso kasi tozongaki kaka na mbanza totikaki mama Monique na maboko ya Nzambe mama Monique ntango abimaki na sana antuka tokumisaki balongo na oyo asalelaki mama Monique bitumesilaki te ebandaki kaka kokontinue na mama na biso Monique toyambaki mwana ya mama na biso Monique tomonaki nini oyo esalamaki na mbanza kasi nzamba balongo lokola tikaka bana na ete mbasi oyo autaki kokueya ezalaki mokolo ya dimanche tokomi mokolo ya lundi mbasi avimbaki donc abombe vraiment kasi toyebisaki Nzambe bitumba nyonso ekotelema butu moi kati na mabota na biso yo tata telema mpona kobundela biso totikaki mbasi oyo na maboko ya Nzambe lelo tomoni mbasi oyo azali vraiment na kimia yango mama Monique aye mpona kotemoine monene ya Nzambe betela balongo wana maboko yenge kuzulu en tout cas ngape nazo témoigner monene ya balongo na biso o bazozala kati na libota na ngai en tout cas ngai nalingaki na bandai kolinga vraiment église ya Mpevalongo te na bandai osepela nango ata mokie te nazalaki vrai même kofinga bato ya église ya Mpevalongo kasi ntango mpasi ekotaki na kati ya libota na ngai nabungisa mwana ya 20 kino lelo amonana te wana ezalaki makambo ya libota kasi na ntango yaki mpe baeglize ebele solution ezwamaki te eza na banengwa na biso mama Popi mpe mama Shadi oyo azali moderatrice moko na mbanza nsilu bayaki kino na ndako na biso babi mama kovanda boye te esengeli okende omeka mpe Nzambe na biso oyo tobondelaka en tout cas nakotaki yango nduti te ngai natambola plus de 50 église mpona koluka kimia ya libota na ngai mpe kimia ya bana na ngai nayaki na mbanza nsilu ntango nakomi na mbanza nsilu en tout cas nakutanaki na mosali landu ngiola atalisaki ngai oyo esengelaki atalisa ngai ayebisaki ngai telema na losambo mpo bitumba eza makasi en tout cas nabundeli bitumba ya makasi oyo ezalaki ya makasi vraiment naza na mbasi na ngai ya mobali na nkombo ya 20h ye azalaki soki abeli ifo apasuka lokola motu babeti kake donc apasuki mpena nzoto okokotala ete kaka mbasi azobela baye lisusu kokanga nga na la polisi ya sana bazwaki nge longo na mbasi na nga na malade na mbasi na nga ya mobali oyo awutaki kobunga baye na biso ntina sana ntango tokomi na sana nasambaki nga batiki nga kasi mbasi batikaki ete mpo ezalaki bitumba bazwaki mbasi na ngai kino na permanence ekomi 4e jour tokende otala boye mbasi aza te totambola na tous les cachots ya Kinshasa oyo cacho asa mabele oyo wapi mbasi amonana te toke kofunda na auditorat tokomi na auditorat baye kokanga capitaine Butuli oyo abandaki kosala na sana kasi ntango tokomaki na auditorat ye azwaki bavoka kasi lolenge kaka ngai banengwa balakisaki nga nzela mfumuki mbangu nazwaki ata avoka moko te nayebisaki tata kimbangu yo nde oza avoka ya bavoka yo nde telema esika bango bazwi avoka yo telema mpo ozala avoka na ngai antuka tata kimbangu atelemaki nasambaki na 4 avoka na ndolo me ngai nazalaki kaka nga moko kasi nalobaki naza nga moko te naza na balongo na nga elongo antuka nasambaki na sodana mpe nalongaki esilaki mpe bongo te bitumba ezalaki kaka kokontinue tozalaki na matanga ya mwana kasa papa na biso na epa ya papa na ngai landu ngiola na yebise papa nazokende matanga
abina okokende matanga te so oke matanga pase kozwa ye na mutuma kasi na ngai na bianga naza mosala nzambe fona kende ka na matanga na koma vraiment na matanga wana babetanga mbasu ya munene pardon panzi ya mutu akufa kasi tangu bayebisi papa ke mama Nadia zobela papa lobaki na okende te po azate teti na fe na mama Shada yaki aleli liboso ya papa yaki asimaki ngaka ya pamba bondeli pe panzi esilaki ona eko kumisa nzamba balongo